ezokamwisa biso parce que président oyo aza a fonction ye moko akobanda obenga buku likonzi oyo azokambela nango mboka ke eza lisusu te ke eza mabe eza nete kochola bato oyo batiaki yango parce que buku likonzi wana ebandaki na Sénat d'abord bayokanaki na Sun City ke bakotia démocratie na mboka mais que avant wana il faut transition ezala nde ezalaki 1+4 mais kasi tango transition ezali basali projet ya constitution oyo yokota na Sénat nde a proposé yango na référendum batu nyonso bakotaka référendum wana CI ya be malumalu ya à l'époque ba église catholique ba église protestante société civile batu nyonso bakotaka na projet wana ya constitution bipai na bipai po population nyonso bayeba ke awa tozokenda sikoyo troisième république troisième wana ekozala un état état moko indivisible oyo ekozala démocratique oyo ekotia état de droit na mboka na biso tokobanda ozwa ba province na ba ETD oyo na anglais kuna babengaka local government oyo eza na autonomie ya gestion eza pe na ba personnalité po ezala gérer pe na ba organes locaux mais awa sika ye alobi akotia buku likonzi ça suppose qu'il doit d'abord suspendre celle-ci oyo azo considérer que eza yango te basala yango malamu te eza kutu ya bapaya alors que auti ko prêter serment na yango alors que eza pona yango nde azwaka premier mandat deuxième mandat oyo ya mipesi parce que ba élection wana ezalaki ya solo te déjà moins de 5 mois ye moko ya bandolo bakeza mabe ça signifie que so ye awangani yango ami wangani ye moko awangani pe ba institution nyonso o ezali lelo et à ce moment-là donc il faut transition moko ezala donc on dirait oh ba dialogue bato babando luka ezande wana ça suppose que déjà ye moko à remettre pouvoir na ye en cause à remettre pe ba institution mususu en cause parce que so tozo kenda na nouvelle constitution donc dès ko senga ke projet moko boye esalema même matière ya révision sinon eza na kati ya constitution eza article 218 oyo epesameli mokonzi ya mboka ko proposer à soumettre na parlement proposition na ya ko réviser mais ya kolongo la constitution te eza epesameli pe na parlement epesameli pe na gouvernement ou bien moi tuluku ya batu 100,000 so basali 100,000 signatures bango pe bako senga na parlement proposition ya ko modifier ou bien ko réviser constitution même matière oyo eza verrouillé oyo etali état de droit oyo etali démocratie par exemple oyo eza na article 223 baloba kuna kosimba te parce que so osimbi wana tokoti susu deuxième république ekozala donc oyo il faut ba suspendre yango parce que tango azoloba mabe ça veut dire à suspendre yango à partir de quand quel moment tokobana makambo wana me kasi yo ndimi te constitution to pe buku likonzi eza na ekolo Congo démocratique esalamaka na mboka bapaya pe na bapaya pe kokani te na makambo elekaka na Congo pasi ezali kotia mpula matari na esika na makambo mosusu ndimi te eza ya bapaya to esalama na mboka mosusu te wana eza lokuta parce que tozaka na constitution moko esalemaka na mboka bapaya na bapaya pe ezalaki nde loi fondamentale ya 1960 wana nde esalemaka na mboka bapaya na bapaya basala buku likonzi eza sikone ekolo Congo démocratique banani bezaka ba sénateur ya mboka na biso kolandana na accord global et inclusif oyo tango batie transition 1+4 bayokanaki ke sikoyo mboka ya sikoyo kozala 3e république il faut basalela yango buku likonzi yango c'est vrai il y avait peut-être quelques experts mais ba experts bazalaka partout et les experts ils viennent pour apporter leur expertise mais bakolo makambo bazalaka bazali donc parlement est endossé sénat endossaki buku likonzi na ba commission ba examiner kutu ba professeur ya ba université na yebi lokola ba esambo lelo aza conseiller munene ya sécurité en matière ya sécurité ya mokonzi ya mboka aza pe doyen en faculté na biso ya droit parce que kape na otanga quand même
droit pénal et criminologie, mais yé par exemple azalaki parmi baoyo bazalaki na rédaction, mais kasi kozala na rédaction et ne suffit pas, mais baoyo siko tango yé na Sénat kuna ezaka Sénat ezalaki composé kana ba Congolais, ezalaki Sénat ya Congo. Tolandaki pe mususu muzito tango alobi ke non Sénat wana bazalaki élité. Mais tango bayokani déjà na accord ya Sun City kuna batu nyonso bazali ke tokosala parlement boye boye boye. Ça suffit. Eza lokola net ba élection oyo biso tozoboya 2023 parce que il ne suffit pas de dire que ba élection ezalaki po boloba ke bato baleki baza légitime. Bao baleki na ba machine awa sans que population ezala associée baza légitime te. Donc eza lokuta ezalaki voté kolandana na volonté acte oyo ezalaki batu nyonso acteur politique na société civile bazalaki na Sun City bandimi kosala 1+4 ko préparer pe constitution wana bakena Kisangani ici mais bakena Belgique. Voilà. Donc bake olobi bakotaka bisika nyonso ba territoire nyonso kosala campagne ya référendum basanganaki ba constituant basanganaki na Kisangani mwa moke sima bakendeki na oui oui wana ezalaki début tango ba osala ba rédaction wana parce que entre temps le président na discours ya mokonzi mboka alobi te bon eza imoneni polele te akobongola to akobongola te akotia ya sika to akochange nini kasi alobi te akosimba mikano to pe mibeko oyo basimbaka te alobi nayoki nga nayoki koloba nga naza kote okuna te soki etani makambo ya manda banini batikili yango bana mboka bango moko bapesa décision kasi wana nde aosala erreur bao conseiller bazotia principe moko ou bien théorie moko balobaka ya parallélisme de forme mais wana eza nde na droit administratif batuna bavunda obayebisa bango parallélisme principe ya parallélisme de force eza na droit administratif ça veut dire kolobake mokonzi oyo asalaki akataki azwaki décision songolo yende akolongola décision wana. Mais kasi yango se décrétaka pe d'office te même na droit administratif il faut mobeko moko il faut ezala elobaki yango awa toza sikoyo maloba tozo salela makambo to lobela ezande ya constitution awa zoloba ko changer kotia bukuli konzi ya sika elobami nulle part na constitution parce que ko changer yango ça suppose que toza na ba nouveau maître oyo baye oyo balingi batia balwa na bango ya sika mais kasi yo oprete sema na constitution kotosa yango ça signifie so ozana oyo ozana yango makanisi malamu kanisi eleki oyo yakala mais ba article ko toucher yango oyo mais ko toucher kuna te ezambeba bachi pe ba infraction ya ba haute trahison so violer constitution wana bino siko kubanga abongola atika na bokonzi to ni bobangi na bino zani non ça veut dire que yeso alingi a touché article 223 parce que aolobela nde mandat so zolobela siko dire de mandat ou bien nombre ya mandat ça veut dire déjà wana oza susu na révision te wana okomi sikoyo ko changer constitution oyo c'est pourquoi zoloba constitution ya sika digne or digne wana alingi alongola biloko ya mandat po bapesa ye mandat omoni yo bayembaka ke bango baza bakotikala baroi soleil batu ya IDPS pe bazoloba batikala ça veut dire balingi ba changer nombre ya mandat après deuxième mandat o ezalaki ya suka siko ye babakisela ye mandat et puis ezala isusu na limite te wana sikoyo na constitution so oti makambo ya ndenge wana ke olongoli limite eza isusu te wana ezalaka sisusu ke boza isusu na démocratie te wana ezalaka ke mokomi na dictature mokonzi ya bino ya PPRD azaki na bokonzi ye pe abongolaki buku likonzi kutu kolanda maloba mokonzi azini sika alingi ndi azongisa eloko lokola 2 tours ya mapona mingala mibale ya mapona bino bolongolaki ezalaki bongo te ezalaki moko ezalaki mibale bino bokomisi yango moko mabeza wapi mais deux tours à un tour échangé de cet article 223
220 te. Un tour, 2 tours à un tour échangé te. Parce que wana eza sikoyo o babengaka majorité. Donc oko gagner la majorité simple ou bien oko gagner la majorité absolue. Majorité absolue, il y a 50% de okozwa. So ozwi 50% ta te wana il faut ko zongela ba éliminer ba candidat oyo bazana se bazwika mibale po bozonga pour la deuxième fois. Mais kasi Kabila tango abongola ki eloko wana ezalaki pona ba contrainte financière surtout parce que mindele bazalaki prêté ko pesa appui ndenge basalaki na 2006. Il fallait makasi mingi na bitumbo ezalaki na est po toti ya modèle ya majorité oyo ekoti ya koko sauté. Mais etouchaki nombre ya mandate, etouchaki durée de mandate. C'est pourquoi même en 2011, on n'a jamais parlé, il y a nouvelle ou bien constitution ya sika. C'était toujours lokola mokonzi ya sika avant batiambula mataki fo leka na ba gymnastique ebele okende na ba ndenge bazolobelekisi ntango ebele ça c'est mabeza biso même ba simplifier bakomisa ngo pete na mabeza. Non, Eddie, wana eza soni pona bango parce que en réalité na bamboka nyonso ba démocratie o ezalaka net ba négociation pour kosala gouvernement. Wana surtout oyo ba élection basalaki basali yango bango moko. Ça veut dire déjà avant ba kende ezalaki déjà coalition. Avant bo kende bozo bunda na campagne, beaucoup déjà ba promesse, c'est ce qui se fait partout. Bosali déjà ba promesse tango bo sangana que portefeuille par rapport à programme auto proposé population portefeuille boye to kopesa kana songolo portefeuille. Donc ekozo attente ezana tina te que ekozo attente que bakotia sikona constitution que ça peut prendre autant de jours. Non, c'est des souplesses, il y a ba parti politique, il y a ba coalition avant même que bokende na maponami ko sangana ensemble, ko sala programme à gouvernement ensemble pour eli attenter. Bango bazala bokonzi bino boza libanda boza na position sikoyo bino bosala nini lokola lobi akotia bosala nini po ekokende boye ndingi tomoni ele oni esengeli osala bosala nauti oyebisa ye nauti oyebisa yo so mokonzi ya mboka musala na ye kako ko buka kaka bukuli konzi et que constitution bakopesa ye tolite parce que cour constitutionnelle nde il faut baye bisakaye ba interpellaka ye ke kuna te eta atanzela moko epesameli na yo ke okotouche ba article wana te so osilisi manda liboso ozwi ya mibale osilisi ya mibale papa zwa bisaka na yo kende mususu akoya Kongo ekotikala peuple akotikala mais so constitution wana azo cour constitutionnelle azo koka koyebisa ye te bakosangisa bango na sac moko article 64 nde réponse wana balingi babotola sikoyo souveraineté ya peuple ekoma sikoyo ya bango peuple nde akora ezali bakute pona mokonzi ya mboka wazaki kala pe azonga po yepe ya longwa après mandat mibale sikoyo so ba changer yepa kokotsa mutu mukuse penza eza mabete pona bino biso tozana ti azana tina moko te ke babongola buku wana po yaya te atika kikutu bokonzi après deuxième mandat na ye pona sauver démocratie wana ça veut dire alternance ya pesa eza net garantie de plus na oyo ezali na kati ya constitution comme ba infraction po mutu mususu oyo akoya sima na ye azala na lokoso te ya kozala na makanisi oyo ya ba oyo oyebi première constitution ya ba congolais basalaki ezalaki ya 1964 mais bao basala coup d'état bana na bango nde bao gérer lelo on dirait sikoyo parce que 1964 et umelaka te voilà. 1965 donc on dirait ba milimo ya mabe wana ya 1965 67 nde ozongela batu po bazongisa susu mboka na dictature peuple